banda ba vole banda ta mukolo moko te avion tikala ko kale ba débarquer ba tunakati po ba mata mais avion boya ko mata. Oh oui oui, Préviane Botuna va jouer l'équipe à Mazembe. Tant qu'on est match na Casablanca. Match na bango ezaki reporté pour voler kenda quitté. À deuxième reprise, ils allaient voler zaki à 7 heures. Bache, bakoti, vole bandi pour ça la taxi pour matin et calé. Pilote va quitter si batunio son abozela pour décoller à 23 heures. Bamisu bakena ba hôtel. Yé aboy kende batikaliwa. Alors batikaliwa na un moment donné 23 heures bakoti lisusu bameki esimbite bakitisi bango lisusu. Il y a troisième fois siko po ba mata. Baye na vie na chaise roulante ti place wana ndevi ayeko ça la perte ya mémoire. Ils n'avaient pas tellement perte sa mémoire aboyi. Donc, ils ont un scandale. Oui, aboya ki na motema moko. Edingwe. Soki mingi titan bazolo barababuzoba edingwa tsoza na kisi ya famille na bangote. Là, négatif. Kenzungu moko boya bokoko moko ezalaka na famille na bango ke non, non. Soki lelo eza edingwe za edingwe. Eza ba confrère na ye ba katier ne basalaka po azala edingwe. Edingwe azalaka katier te, edingwe fi un boxer. Kache ezalaka na plaire te na kati ya monde ya Congo oyo. Ata batu, mwana batu, leka batu, azalaka na ye boxer. Andini, tangwa nini, ba memie na bisika oyo ba memaki ye, on a fait des cérémonies, alors bakunda 24 mitou ya tabana, tous les 24 communes. Ah bon? Et par là, nde omoni vie à côté ça badiloko na yo na tango ekoti et fandi. Après cela nde edingwe abandaki ba recherche na ye privé. C'est que biso bana matetenyo sotwana matanga moko ya makasi penga. Twana matanga makasi ya mutu munene champion na matetenyo fin. Il y a des attikibiso, le gouvernement a charge na ye, azaki na HJ. Ngako na inga atika la kutu atana semka. Pona semka to ndo zoaye ba traité bu to ndo na ebo atambola. Na HJ pe via bimi ba ke na ye to moni ve azaki na chaise roulante. Akena biso to mona ka ke no puna ndeo to mona place masoleza. Mais vie depuis à Komakuna, soi-disant, na Casablanca, vie banda via Kinda, via Liakate, via Amelaka, batia basson Amelaka baboui. Vous comprenez? Via la baboui depuis via à Fanda, Kanga, Tilelo, tout ce qu'on via Kouf. Je dois aussi avoir tout bazon c'est la biso yé azata awawa je motomo na po biso nyonso bakatier toyebi ba parti oyo yaza nzambe na biso oya sinya po lelo kachi lelo batu nyonso to banda kodonda tozala boye alakaki yango mokolo ya kokufa mbula ebeta otielanga ti bon yango ne bichobeta. Mais au komona mulongo ya bato bakolanda na sima ya aventure. Après sa mort bato musu bakolanda lisusu. Oui, j'ai dit et je confirme. Surtout na niveau ya balingomba. Vous allez voir. Moi je suis un docteur en métaphysique. OK. Ndenga naza awa naza na partie ya mwangambo mo na kati. Parce que
ye moko le vie banda bavole banda ta mokolo moko te